mbote lisusu bande kobalandi ya tokomo wapi esengeza ya ngai ya komona bino baso deva baetendo ikia kolanda masolo ya mboka masolo ya Kongo na biso kokende ndenge nini Kinshasa na biso la moke ndenge nini tokoyoka mikolo euti koleka bamama na batata na bandeko basisaka classe balelaki na Kinshasa oyo opération Tumba tindika mama kuna mopanzi lelo oyo tolobaki toliaka mutu ya ngulu ya litoi moko te mitu mibale lelo yambeli bino mokambi la ville de Kinshasa apesa makanisi na ye nini oyo bango mission ni bapesaki la police mission nini bapesaki ba bourgmestre la ville de Kinshasa pona na boke binyosu pona wana yambeli binvité mibale ya liboso vice gouverneur ville de Kinshasa excellence Mbote ya mibale honorable Eliezer Tambo Mbote Nandeko balandi to continuer à masolo yango mes services gouverneur de ville de Kinshasa honorable Nerombo vous à l'aise? Oh, très à l'aise. Ok, projet Bozra qui bon voté comme vice-gouverneur et gouverneur à ville de Kinshasa ndenge constitution mboke lobby ba congolais to ba kileng ba yeba projet na bino vraiment ezanini. D'abord, na PC Nzambe, merci pour l'opportunité. Et puis, na MSCP, équipe ya Tokomi Wapi, na cadre ya Kundola Masolo, oye Tokitana. C'est vrai, ndenge uti koloba na niki na mi ya mboka, na ndenge l'élection uti kosalama salama. Ngai na mwana mboka Ngobila Mbaka Gentil. Waza gouverneur la ville province de Kinshasa baponaki biso na ye elongo ngai comme vice gouverneur Mbungu Neron pona bongo kokamba ville province ya Kinshasa na oyo etali motuna otuli biso afana so sango na profiter d'abord kopesa ba ndeko nyonso ya Congo en général Mbote et plus particulièrement ya Kinshasa na ndeko nyonso ya Kinshasa Mbote parce que ba eli na bango oyo baponaki bango nde bapesi biso confiance pour la gestion ya ville province ya Kinshasa et puis na koleka bongo te sans que napesa badépute provinciaux nyonso Mbote na bango te mpona oyo etali projet ya solo je pense que question na ye eza en rapport avec la priorité projet za vaste question na ye alingi ayeba ke Dio Neron Mbungu Gentini Ngobila Neron Mbungu Dio na bino mibale en tant que bakinois lelo ba gouverneur priorité na bino pour la ville ya Kinshasa ezanini mina oyo etali ba priorité ndenge ndeko honorable auti kolobawa priorité ya makasi po toza nango sikoyo peuple congolais peuple kinois nyonso ayebi ezali insalubrité ezali assainissement na bongo ntango tokoti tolancer opération Kinshasa Bopeto mpona nini tolobi Kinshasa Bopeto okoki kotanga malunga te bisika asali te okoki kosala libala te bisika asali te okoki kosala mosala malamu te bisika asali te okoki kolia malamu te bisika asali te okoki réfléchir malamu te bisika asali te parce que makambo nyonso oyo mutu oyo esalamaka na mokili oyo eza po efacilité mutu azala à l'aise kosalela ya avion camion akotambola kosalela kopesa ye biloko akolia makambo nyonso tosalaka eza mpona mutu bongo mutu po azala bien azala à l'aise po asala makambo na ye nyonso kitoko na kimia na esengo ifo azala na santé malamu parce que mutu akozala na mayele akozala na bozwi mais soki aza na santé malamu te pasi or nakozwaka ba exemple mibale binemi ya salite binemi pardon ya santé na oyo etali babinemi ya santé mibale ngai nazwi namoni d'abord eza salite eza ennemi ya santé parce que ata biloko eza kitoko mais soki esalami evandi na place ya salite eliami na place ya salite ntango ekota na nzoto eza po epose bamaladi et ya mibale eza insécurité mutu okoki kozala na mbongo okoki kozala na biloko ya kolia mais soki insécurité place oyo ezali nzoto ekotambola malamu te voilà pourquoi tolansaki opération Kinshasa Bopeto
na opération Kinshasa Bopeto biso na politique na biso tolobaki toko travailler mingi na bato baza na terrain parce que message faut le bien pour développement et ça ma bien et utaka na base or base yango eza nini mpona biso tobandi d'abord toza na contact na collaboration na babourgmestre parce que Kinshasa eza na 24 communes na 24 communes baresponsable ya ba 24 communes wana babengi bango babourgmestre bongo tobengaki babourgmestre baya mpona tosolola na bango na ntina oyo etali Kinshasa Bopeto. Pourquoi Kinshasa Bopeto? Parce que lelo eza na masolo mibale misato te ezobetama na Kinshasa. Lelo oyo ngai na yo toa bakinois toza batémoin tovandaka na Kinshasa. Lelo oyo lisolo oyo eleki lisolo nyonso na Kinshasa oyo eleki masolo nyonso eza salite. Mutu akopesa biso tort aza te mpona kolobaka Kinshasa eza propre. Kinshasa eza salite. Bongo na bapriorité na biso yango tolobaki biso moko pe faut tosala na place oyo Bopeto ezali. Biso moko pe il faut tolia na place Bopeto ezali. Biso moko pe il faut tomela na place Bopeto. Voilà pourquoi nous avions associé babourgmestre baya tosolo na babourgmestre ensemble na baresponsable ya la police pour que baaccompagner mosala ndenge ezaleli. Topesaki oyo tokoki kopesa nde lobi nasi bao balandaki TV balandaki TV ngai na mission bakonfiaki ngai pa ya mwana mboka Gentili Mbaka Ngobila tout ça la évaluation il y a 6 jours par rapport il y a opération ndenge lekeli na terrain toujours na bilili toujours na ba réseaux sociaux ndenge bato bazo commenter yango na lobby na bengisaki tous les bourgmestres na ba joindre na bango ensemble na ba chef de quartier parce que ba bourgmestre ba osala na ba basala na ba chef de quartier basala na ba chef de rue ba chef d'avenue to bengisaki bango nyonso na ba konzi ya la police pour la tosala évaluation ya 6 jours moni musala nyonso esala mangana mutu ezwaka 10 sur 10 te nde voilà pour na kosuka nano wana tosala ki évaluation ndenge mission ezokende nde tokontinue mpona pesa ope temps ya mituna. Ok, monsieur le vice-gouverneur ntango ozokosaki évaluation botamboli ntango bakolobaki no bourgmestre boye asalaki mosala ndenge elongo bani te bourgmestre boye mosusu babengaki na telefone alobi te ngai gouverneur wana aza vote ngai bavotanga te na kosala oyo ezwa na motu na ngai di mama boyebi assainissement balongola fulu babengana bato na nzela mais fulu ekotikala assainissement eza ndenge bokoloba wana to bozolobaka mosusu babengani bato na nzela oui ntango bato bapusani mais salite etikali wana etikali kaka bongo mutu oyo ekobenda yango fulu wana ezali te etikali kaka bongo c'est bien oyebi mosala moko te ndenge nalobaki esalamaka na bato ezwaka mais nga namoni eloko mpe ezalaka bien akosala mosala ya kitoko fo kombola parce que tobengani bato te baoteka na kati ya baboutique babengani te bato baoteka na bamagasin babengani te bato baza na kati ya wenze voilà parce que soki lelo oyo peuple kinois akoki koautorize ata soki crise bokoki kozala na mboka mais toteka meme ntina kati ya nzela toteka meme ntina kati oyo nzela mutuka fo eleka toteka meme ntina kati ya place oyo bareserve mpona bato ya makolo batambola nga namoni mais il faut eloko ya liboso ya kosala il faut kotia ordre d'abord il faut kotia ordre parce que processus eza molai na programme na biso sur la salubrité de la ville province de Kinshasa mais il faut totia nanu ordre oyebi ndeko nakopesa yo exemple nga nazalaki na mwana mboka moko oyo adirigeaka commune na kati ya commune na ye wenza monene eza na kati abi na ngai mokonzi na wenze na ngai na kopesa okombo ya wenze yango wenze oyo babengi wenza matete abi mokonzi na wenze na ngai toza na plus de 400 table ya polele bato baboyi na bango koteka na kati ya zando baboyi koteka na kati ya wenze baprefere bateka na libanda soki ngai na yo tozwi totali na bato batekaka na kati ya wenze na bato batekaka na kati ya libanda ntango bakendaka banani batikaka bosoto mingi voilà ntango tozolela ke o boye na boye bainondation ezosalama ntango tozolela makambo ebele oyebi te ke mauvaise utilisation ya badeshe kobwaka yango biplace oyo esengeli kobwaka te na bakaniveau lelo bakaniveau eza bouché mpona nini okomona babidon plastique okomona basachet eza bani tout ça eza ba mauvaise utilisation donc lesion ya civisme il faut ezala na biso il faut toyeba toza na bakishasa mibale te faut toyeba tozalaka na kishasa moko il faut toyeba mutu akoya akouta libanda te akobongisa biso kishasa soko aya kosenga biso mbongo ebele epuis akoseka biso moko nano tu sais même pas comprendre ke mutu azotambola na kati ya mutuka na ye azolia nguba azolia na bitabesili abwaki na balabala place wana omoni président de la république te place wana omoni gouverneur te omoni bourgmestre te voilà
journaliste peut aller filmer pour la comportement de la population. Voilà, les alliés l'État tamayaka a une organisation na ye. Biso to limito sukula kisasa to sukula ngote na batu na nzela parce que place oyebi ke ba voie publique mususu o eza réservé ba mitu pe tamula ikangami ko batu bazoteka. C'est vrai. Il est ces alliés tout ça quand même na passe o to ko boya ngote. Mais so to tika ndengwana ko ma jungle parce que nengi batu balonga bimi na bala ba boy ko teka na wenze. Ba yeba teka na libanda. O mona ba kota na ba tunnel. Au moment où on a tiré les tondi, on a tiré les batol. Alors, on a eu le point de vue de l'Indianoté. Pour le moment où on a tiré les Wenze, bien que la crise des alliés, on a tiré les Nanda. Tel que le quoi, Bakwanga, Bafoufou, Bamakaya, on a tiré les Melanga, Kwanga et pas Maman passe. De l'homme Maman passe à Bibi na Balabal. Et ça, c'est un encombrement. C'est là l'été Kangami. L'État dit non. L'État a un programme à l'Obinanou, Batba Fungula. C'est vrai que ça passe. Batba Fungula. Mais Moni, et là, monsieur Bébi Sagatan va poser un peu si mitindo. Mauvaise application sur le terrain. Moi, je dérapage, je croyais que vous allez yango on a des tina ya réunion ya lobby pour na to meka un peu pour recadrer makambo et salamana kimia. Parce que là on peut soit exemple moko tant papa Moussa Kotaki yao, Moussa tanga Kotaki. To manako tongara ina combien? Vous comprenez? 8 na ban, 10 na ban. Asala ndenge nini ko ete bato lelo batikala na bon moya kotonga kombi et kotonga rai na kombi esila parce que le problème sous toza en face ya peuple oyo azape na ndenge na ya zula makam okomba ko lo banope lo mabuno osala ngani mais non ezaka même mibeko soki bato ba obanga sous mibeko te so bato ba obanga sous l'état te passe même pas na yo mo comprendre que soki oza propre obimi na libanda po kombola mais ndeko no wana kombolite soko yebise yo pe kombola omona o risque alo banoke longwa kuna yo muto kobomisa mboka oyo alors sikoyo soki l'état akoki kobomisa mboka te soki baye oyo l'état azokamba baboyi na bango mpe bango mpo babomisa mboka bipai bazali bisika bazali batya kopeka to continue ka ndenge wana mais non yango tosalaki recadrage to recadrer mpe bati façon nini parce que opération kini bopeto ezalaka te ke buka panza bebisa te. Opération Kimbo Petou, ils appellent sensibilisation. Vous comprenez? Ils appellent sensibilisation parce que bisoto pesi mela pas ya bat. Tant que petit peu na terrain, il y a un autre baki, la bilo on soupe zali pour sensibiliser bat. Voilà. Pour les abalaba à l'état ndeko. Au monité que mutwava aleka awa, il faut qu'on tana na nzela pour akimi opoyo tie, mais ça na place à batamakolo. D'ailleurs, chance eza makasi. Nzamba batelaka Kishasa makasi, nzamba lingi Kishasa mingi ba débordement ba mituke ya la raté. Ba débordement yo mo yebi peuple qui nous a tete qui m'a appelé mutuka te. Voilà. Donc les amakambo ebele ba comprendre biso toye na mundu bité poto boma parce que celui to ba responsabilité oyo ba ko apprécier musa to sala eza population. Ba ko sepela quand même. Le développement est sans transformation. Le développement, c'est la transformation. Et nous, les acquis m'avaient commis malam. Alors, il faut comprendre que na tina ya salité, na tina ya mbindo. Il y a aussi des investisseurs qui ont bâti parce que tant on déjà démarré dans l'aéroport, à Monica, Nengi Botandami, à Rotuna, Oni, Nengi Bafoulou Yali, à Rotuna, Oni. Na Rokota na Malwa Moussou soutient Nengi Tozuiliville, na o état même Kanyaka. Mais niveau ville les allées libres et sans qu'il y ait un batubaya pour babungisa. Un mot de communication bien avant l'âge à bâtiment parce que nous avons facilité. Les lois ont été là, bâtiment au les gars vont laisser là pour faire un magasin pour nous. On a mis les hommes pour défendre la pièce, à défendre la camarade, à déposer une candidature comme comme on a des électeurs baligno, nous avons dit bien, on a dit aussi, on a dit tenir à RDC, quelque part, double brassard. Oh, on a toute une question, on a pas maté, aux acquis député national, vice-gouverneur à Kishasa, à Ibanakate, de 2006, si il y a un abili, les lots, nini bakinois, pour retenir le passage comme vice-gouverneur. Bon, politique, il y a gestion, il y a bandeko, bauti kobima. Nga na koki ko yebate ba attribution na bango ba tâche parce que la constitution et le biso que vice gouverneur a remplacé kaka gouverneur sur le gouverneur azate. Mais na politique il y a bango mi balé nga na mona
mwana mboka ngobila mbaka Jean-Philippe toza na politique na biso ya attribution parce que nakoyebi biso likambo moko ezalaki na mokolo moko tozalaki na président moko alobaki le président fondateur n'est pas un magicien seul il ne peut rien mais avec l'appui de tous il peut tout voilà donc politique oyo ya komona ya ngai yango mpe koma ngai nde biso toza na politique ya batache yo voilà baresponsabilité na yo yango oyo baresponsabilité na yo yango oyo na ndimi te biso tokofonctionne ndenge oyo ozokanisa et c'est vrai nazaki élu na 2006 comme député national na circonscription à Mwamba na 2011 baréélire ngai également na même circonscription et puis na 2019 ba élection à 2018 na fin ya année baye koélire ngai comme député national et en même temps député provincial oyebi eza esengo mingi parce que soki okende na bamikili ya poto mpona bapesa yo baresponsabilité ya makasi mpo bandana quelque part voilà parce que soki obandi quelque part te eza pasi soki otali surtout na France même na États-Unis bato ebele bakambaka na se bango bakomaki kokamba lelo likolo c'est vrai mwana mboka ngobila mbaka aza motu ayebani mingi aza na baresponsabilité mpe mingi oyo ya makambo na ye moko privé mpe makambo ya l'état tokokotiasane na ye bien namoni te eloko nini ekabola biso et surtout ke tozosala kaka mpona intérêt ya Kinshasa tozosala mpona intérêt ya Kinshasa ndenge na yo toyebisa bino bakishasa eza mibale te ezaka moko et puis Kinshasa bien que malgré état oyo ekomi nango il faut esenga kaka bato oyo bakozala anime na volonté ya malamu na makanisi kouta epai ya nzambe mpe na bolingo ya bato mpona basala mosala me ngai nayebi ke mosala ekosalama bien ngai naza vice gouverneur na gouverneur te bavotaki ngai comme vice gouverneur mpe bavotaki ndeko ngobila mbaka comme gouverneur donc biso mbale makanisi na biso eza epai moko mpo tosala mosala mpona Kinshasa ebonga parce que Kinshasa yango eza bapaya te tozosala mosala mpe mpona biso moko po biso moko mpe toza bakinois tosepela place oyo biso moko tovandi place oyo biso moko tozali ezala bopeto mpe ezala na kimia voilà baobjectif na biso na matière ya opération toki kolance nde yango makambo masolo ya marché pirate tozonoma moke nsima masolo ya marché pirate oyo okokobenga na bandeko oyebi masolo ya pillage ya mboka oyo Congo nde eza naissance mpe ya bandeko batekaka libanda bakompagnie ekufa misala ezalaka susu te ntango bino boyena makanisi oyo nini oyo bosali mpona bakinois wana bakompagnie nini na mwa 2 jours oyo boye oyo bosali bakinois wana ole bakinda kotekaka balibanda na bandeko bakosali balisasi wana oyo bazwa mosala bakabine nini oyo bosali mo organisation nini oyo osali mpona bango ole bozala kaka wana comme tobengani bino boyaka tawa bozala mwa info mwa difo c'est vrai badomaine mosusu eza badomaine ya collaboration mais batradition mpe mingi eza na gouvernement central mpona politique na ye ya création d'emploi olobeli ya makambo ya pillage mais bapatron te bapillaka basolité na bango eza population voilà bapatron te bapillaka makaeni na bango eza population donc sikoyo zwa Kinshasa lokola patron ezwa population lokola moto azopille sikoyo basociété alors lokola biso population topillaka basociété na lere ya pillage basociété ekufa banani baosouffrir biso sikoyo population sikoyo ozwa Kinshasa lokola société zwa population lokola bapillere ndenge tobaloli yango sikoyo banani baosouffrir e ozongelaka biso moko makambo nyonso tozosala kozongelaka biso nakopesa exemple na ntina makambo ya bopeto biso nyonso toza concerné yango nalobaki il faut tochanger evandeli na biso il faut tochanger so tochanger te mawa mingi yayo Kinshasa oyo nzambe alingango mingi na komona bosoto eza na Kinshasa nde toza na bamaladi okoloba te na crise oyo ezali moto akende akose faire soigner koma loko aza na mosala te c'est vrai so tokoti na pillage biloko nyonso oyo tobebisa mais il faut totalaka su pillage yango tokokende liboso te pour que tozala à l'aise plus à l'aise voire même parce que Congo ya lobby tokomisa yango su Congo ya mokolo wana te oyebi ke lelo ndenge tozwaki mboka mpa babelge na 1960 so babelge baye kotala Kinshasa oyo batikilaki biso Léopold baoseka biso makasi tokontinue kaka kozonga na 90 na 91 ans topiyaki jamais alors lokola pillage esalamaki lokola bato baza na misala te alors bato fo basala ba n'importe quoi non faut te recadrer quand même makambo toza na besoin ya bato toboyi te mwana kosi sa classe ye wana ke olasa mosala na ye akefungula kabine mais akofungula kabine na nzela te ata la place akofungula kabine voilà ezala te mpona koempêcher fonctionnement ya mboka quand même mon frère il faut bongo bakonzi bazana mpona nini bakonzi bazana mpona koorganiser bakonzi bazana mpona kokamba
d'ailleurs bagestionnaire bayebi balobaka gérer c'est prévoir soki ozogérer fo tala sikoyo biso tube totali lokola gérer eza makanisi ndenge alire oyo tozokende soki toprévenir te makambo ekoya liboso tostopa yango po ete ekóma na lire oyo ezokende te tokosuka wapi parce que opération moko elekaka tobengaka coup de poing na mwana mboka gouverneur honoraire Jean Kimbunda ntango babenganaki bato baneli me ntango bamonaki kuya mokili efungwami bato babetaki maboko me ntango bato banéglige yango suivi ya malunga eyalaki te ezongi lisusu pakatre yango biloko tosalaka awa eza lokola ndenge baloba biso na bandako ya nzambe soki bobengani démon soki suivi eza te ntango démon akei ntango bazongelaka ye na badémon ebele to makambo oyo tozosala toyeba eza lokola kaka démon na ngai na yo tomitia pour ke Kinshasa na biso ekoma bopeto sikoyo nini oyo biso ezorevenir na biso bakambi bamesure d'accompagnement tozosala boye mais oyo ekoya tobongisi ndenge nini voilà bamituna nga na koye kozinga pour que population azala fixe parce que soki tosali te okomona kaka yo oye koteka na Koweït mais ndenge chaîne ya marché wana esalami oya kose retrouve motu mosusu mpe atie Koweït liboso ya ndako na wana sikoyo leta aza wana voilà et biso sikoyo po tokombola n'est-ce pas mpe fo tomona na se voilà oyebi ke banzela boni ekangami awa mpo na bato bajauge l'état malembe bapusani même kaka na babara tokende eza opération kini mopeto eza na mambo ebele na kati batapage nocturne badébordement bato moto aza na terrasse na ye amoni ke baclient eleki abimi ne okokende oyebi me makambo mosusu mpe sexe biso moto oza bakinoa tovandi awa omona moto aza na bar na ye 2 personnes kaka baclient kaka mibale atie miziki neti aya 1150 personnes bana oyo baa pembeni wana baotanga Kinshasa alobi eza mpona bana wana fo bazala formé bana wana fo bazala informé bana wana fo bazala éduqué ka ndenge azotanga ndenge wana na bamiziki epandani non toke malembe vraiment tozosala yango mpona kobuka te koboma te parce que bandeko na biso mpe baza na kati baza na même situation mais tozosala mpona koorganize bandeko bazwa yango na ndenge ya mabe te c'est vrai oyebi même ntango tozali kokola soki papa na bino alobi 18h fo tanga mais soki bagene na yo ozosala esili te ozomonaka ntango ozotanga ondire père azo ambete yo omona soki kaka père abimi nde osimbika yo bando otanga mais toye kose rendre compte ke bapère bazalaka na raison ezalaki mpona bolamu na bango te mais ezalaki mpona bolamu na biso moko donc makambo oyo tozosala eza mpona bolamu ya biso moko bakinois tosepela mpe tozotambola nayebi ke badifficulté eza ebele na kote etali outillage na bafinancement oyo etali mpona makambo oyo ya assainissement mpona kolonga ville ya Kinshasa parce que na opesa exemple moko so tokati na Braza aza na 4 millions et quelques ya bato so oke na Rwanda so oke na Rwanda so oke na Burundi so oke na Tanzanie bato na bango nyonso wana bakoki nombre ya Kinshasa te ozo comprendre bakoki nombre ya Kinshasa mais tala siko budget oyo bapesi par exemple na Congo ya biso ya Braza biso tozala plus de 13 millions alors mpona ogérer plus de 13 millions oyo parce que oyebi biloko oyo ekotaka na kati ya nzoto motu po etonga motu yango nde esalaka santé mais biloko oyo ebwakamaka yango nde mpe yaka kodétruire motu salité wana voilà biloko nyonso motu adegageaka yango nde motu esalaka en sorte ke ebebisa place motu avandi na place motu azosalela alors yango na soko motu fo azoba mesure pour que biloko wana soki odégage yango oyebana koencadre yango c'est ce qu'on est en train de faire. Okay. C'est ce qu'on est en train de faire parce que sachet na babwaka wana po ezali na mai na kati po moto asomba mikate na kati ale mikate na ye abwaki sachet mais sachet wana epesa nkoko so mai oyo moto ameli yango wana yango komona lelo oyo biso nyonso bakinois c'est un grand message na makambo etali assainissement makambo etali insalubrité toza biso ebele baresponsable parce que même moto apusu ayaka kolongola même ngai mpona boka matiti moto apusu fo ayati bata pousse mo bayaka akangi boye na muta pousse ozui poubelle na yo okokotiseli yango ozui 1000 francs pesiye tosala yango biso nyonso peuple nyonso azolanda nga aza conscient opesi muta pousse wana 1000 francs mais olandeli ye te place akebwaka yango abwaka yango ka pembeni na bino yebi te tali ye te essentiel azwi ba 1000 francs na ye alors sikoyo faut to réorganiser makambo wana total parce que tokokopie makambo eza malamu oyo eza mabe tokokopie yango te tozosala opération mpona koboma te mpona kobuka te mais bandeko topesi baresponsabilité babourgmestre na baresponsable ya la police
batia parce que biloko mosusu etindaka mokonzi ovandi na biro bato oyo otindi motu mosusu balobi na ye longola mpo bapesa ye 500 francs aboyi kolongola moto mosusu apesaki 500 francs te ye akomi na ye ezali oyo atekaka kaka na butu mpo bakonzi bakoleka te non soki oke na poto lelo bafeya oyo ya minda oyo bato akendaka ndeko lesere yeyo akendaka États-Unis akendaka Europe akendaka partout bafe de position wana même soki okomi 0 heure policier aza te soki epeli rouge fo telema congolais aza mutu aza cher po nzambe apesaki ye biloko ya kitoko oyo eza cher congolais mpe fo ayebaka aza cher lokola toa cher ifo tovanda na place oyo mpe eza chic ocomprendre toza cher biso bakinois eza siège ya bainstitution Kinshasa ezali siège ya bainstitution Kinshasa ezali ville province eza ville monene oyo esala makambo ya minene bakomba ya 74 vraiment na ali oyo bato nyonso eza lokola référence ya Afrique Kinshasa eza na bomengo ebele biso bakinois surtout photo ozala chic alors po tozala chic photo boya bosoto ya Kinshasa eza na salite eza bien ndenge mo mpe mobeti yango question na otuna oyo mo oza mosali na nzambe est-ce que leo na église na yo po bandimi bayeba nzambe ifo tia baministère ya minene to babafu ya minene mpe na passage na onokela nini bokosala na baezine wana oyo esalaka bamasanga oyo lelo génération à génération aza victime ya alcool. Bon, avant, je préfère que Nassalama commentaire parce que nous avons d'abord le côté. Avant que peut-être Bolekana l'économie ici, ce qui n'a mis déplacé, n'a que tout vendre na vice-gouverneur, ou azali ko ça l'intérim et un gouverneur qui est absent de Kinshasa, c'est en même temps en ma qualité de député national. Pour que Toyeba Elia Kinshasa oui. Pour que Toyeba ni nezo salema na ville à Kinshasa. Mais na lingi na mituna, je vais poser des questions oratoires parce que je ne suis pas présentateur de l'émission et je vais réfléchir à haute voix pour que les vice-gouverneurs et les gouverneurs intérimaires aient éclaircir opinion parce que l'émission ce n'est pas sur makambo yake babote yo kuna yo za activiste ezana eloko ezo salema na Kinshasa o bakinois ebele bakolele est-ce que opération eza mabe to eza malamu est-ce que eza intention ya malamu ou bien eza kaka kiyanke to tikununa nde bakonzi bakosala nalandi monsieur le vice-gouverneur et gouverneur intérimaire ya ville ya Kinshasa mais nazali komi tuna kaka eloko moko awa na Kinshasa tomona banzela ebele balongola batu na banzela balobi balingi bayesa nzela munene ti lelo nzela wana pe eya munene te batu pe balongwa est-ce que la ville de Kinshasa azana ba moyen ya ko réaliser rêve na ye vice-gouverneur alobi bazana bomengo ngai en tant que député après mes enquêtes na dit que Nero Mbungu na Gentilingo Bila bazui une ville hypothéquée parce que ezala ba marché wana bazada ba contrat ce qui a combien ezala ba vignette ba contrat ce qui a combien est-ce que ba kosalango deuxièmement ma réflexion est la suivante en dehors ya busoto oya kembo bino bolobi kaka batu balongo bolobi batu balongo didie kiko atuna ki mutuna malamu bolongoli batu balongo esalite tikali aka opération siko ya ramassage ya busoto wana et puis mutuna mususu nazali komituna eza ya que oyo ezo sala auti kolobela makambu na yo makambu ya ba chauffeur c'est aussi un désordre au pèse exemple ya mzee ngana pesa que exemple ya John Numbi tango ba inspecteur général alongoli batu 5 na ba receveur ba télé makate et salemi. Qu'est-ce que vous préconisez pour que embouteillage na désordre wana et salemi salité msut a toye ko sala émission tozana maté toye bi ba fosse septique ba place ba vidakate ezane mbule beti ba fongoli ekekuna parce que dans d'autres pays c'est l'état oyo abongisaka ville avant que batu bafanda a canaliser makambu nyonso Nero Mbungu bozali ko imaginer ndenge nini Kinshasa ya état oyo ekobongaka ou bien il faut tokende
kotonga ville ya sika ya Kinshasa place mosusu. Et pourquoi bino gouvernorat avant que bo panza batu na nzela bosalaki nanu campagne de sensibilisation te ya koyebisaka bato boke bato pesi bino délai boye parce que même moto afutelaka bapesaka ye na préavis bokeba topesi bino délai ya boye tolingi bolongwa eza bolamu na bino ainsi de suite bala moko tomonika bolanse bato bozomona te ke bopesi en même temps bapolisier copie yake système ya buka tumba botola et puis kende na yo. Voilà, c'est ça ma réflexion. Tu vois, peut-être que le gouverneur va ok, honorable, rappel à Gagna Barcelone, Moutuna Moukier, mais c'est le vice-gouverneur, intérimaire à la ville de Kinshasa. Quand on peut mettre ma soeur de l'église, la Tali, la Seki, la limité, oui, ma soeur la limité. Mais c'est le gouverneur. L'occupation, il y a honorable Kamboué, na Okena, na Makambo église. Mon frère, Oyebi, il y a un Tozoloba que il faut te réorganiser Makambo Ebele. Il faut te réorganiser Makambo Ebele. La réorganisation, on va retomber dans l'eau et il n'y a pas Moutou. Pas Moutou. Parce que même si on a bilanga olona, ozolona kaka po obimanango na mboka po batu balia. Mais les loyaux, tu peux sous-estimer l'existence de l'église. Mon frère, état au mboka na biso ezana ngo po les loyaux. Ce qui sous-estimer la présence de l'église et aux amalamuté. Parce que ma bonne de liwana ta so ezala ngwebele mais moko azolela na kati mi balo azolela na kati ya moko nzamba zo kapona abare a stopper ma bebele parce que boyeba ke mutu mususu asala 60 ans 55 ans na masala teme a vivre ka kotsa ba na classe bana pe ba aussi sa classe eza makamusi ya nzambe kana ma bonne de liwana mais o etali tapage c'est vrai. Donc on okumisaka nzambe te na kokanga. On comprend? Donc on côté aka maloba nzambe te na kochaba micro ebele po voilà po mutu mususu azoleka na ye na lero wana zana temps azani na besoin yo kama nzembo te. Azano pe na besoin yo kama te nzambe te. To ko recadrer ngo yango moni na kozonga na makambo ya ndeko eleze biso toza bakonzi. To pesi mbela et pas ya bakonzi mususu parce que toza ka biso mokote. Biso totali na politique na biso tolobi Kinshasa bopeke. Tu retravailles biso mon côté, tu retravailles là-bas, premier collaborateur, qui sont des bourgmestres, ainsi de suite, chef de quartier. Mais la place où il y a sensibilisation, il y a même bateau, oh bah on l'a lelo, bah oui déjà qu'au bongama, on a voyé parce que si on a un studio, bah quand tu as un zémo, ma quelle est les arapuna ya ko saranate, mais bah soit ma précaution, na ba mir, bah tiens bah biloko et ça que ma quelle est maladie bandati. De même na ba boîte de nuit. Musique est bête dans la boîte de nuit sur le tiangwawa. Et au kima, mais bah soit bah mesure. Oh yo, pour aider maladie bandate. C'est les mêmes. Voilà. Oui, on a c'est à ma belle. Voilà, on a ce que yo sali bar na yo. Musique on est apona ba client na yo. Et apona ngamo l'église là, t'es ça te ponga na pembe na yo. Ce que yo zana église ozo kumisa nzambe. Balem suna minto ozo kumisa nzambe. Ngana zo tanga. Bah makelele wana nyonso. To kende malembe. Donc il faut tout bandana nous quelque part. Le Eliezer a au député à contredire Ngaïté. Ce qui va voter qui est, c'est parce que à l'Obaka, va comprendre qu'il y a ça ne va pas. Parce que bazan espoir ya malobanaye, bazan espoir ya défense naye. Mais ce que malobanaye wana, il faut la namape na misalati. Parce que force ya parlement est exécutif. Force ya maloba ba député est exécutif. Exécutif est tout ça. Tu as dit que n'inde lobby so totali nengi biso tozuli ville oyo nengi tozuli ville oyo tokoloba te toya wate pona koloba bakombo abatu alobi yango déjà makambo ebele toza na possession nango te toza na difficulté ya makambo ebele mais tokofanda nete liboso potentialité oyo eza na ville oyo eza ressources humaines biso monde toza basiko tozo réfléchir na ko réfléchir o to réfléchir yango wana pe tokoyebisa bato baoteka na babalabala. Mon frère, bien que crise ezali, bien que passe ezali, est-ce que tu continues à bimana wenze pour toi côté kana balabala? Et ça peut ko sala. Voilà. Et ça peut ko sala. Ko sala ka ezate ke obuki ça batu nini tout ça non. Biloko mususu ebebisaka bambela meeting ba chef ezali bato bazo ko exécuter sur terrain. Yangwara bomoni tout ça là qui réunion ya évaluation pour la to recadrer parce que ça les misale ça pas bato. Bato nyonso ba mona imabe ba ko regretter
mais nous sommes beaucoup en Zambé biso zo connaît ko sala to ko lemba pété parce que opération on peut jouer zéro té ko ete ba place mususu musala salami ba beti maboko po yo na ndako no ba yebo tela o mesa liboso té bat ba oteka ba bi mboka eza na pasi ngala koteka awa mais mutu ango komona vandaka wapi bat mususu ba ya koteka na matete na vandaka na ngiringiri ba mususu ba ya koteka na kasavubu mais eza Kinshasa na biso on n'en disconvient pas mais po nini yo boy kotia na balabala ya lupango na bino yo kotia na balabala lupango ba mususu voilà un peu il faut to tia ordre ba moyen ezali biso mo déjà tout ça ba moyen yo ngai ye na honorable eza ba moyen parce que ba moyen mususu eza makanisi mbongo ekozala ba moyen kozala pona ba ramassage ba moyen kozala pona Kinshasa to beta cette opération en ekende tisuka parce que même bateau yo ba ko politiser opération yo pona ba tinda batu na mabe même so ba mo pe bazali na pouvoir ba ngai ko sana bosotote ba ngai ko sana parce que lelo mon frère ami tande batikili biso Kinshasa batu ebele na Kinshasa ba bosani ke il faut bat bazwa misala basala batebele babosani ke il faut banzele tongama batebele babosani ke il faut tolata kitoko toza malamu tolia malamu batebele babosani ke il faut kimezala mais biso nyonso tena mutu na biso wa Kinshasa fulu Kinshasa solo Kinshasa salité c'est comme biso to bandi wana bo reglete pona ni cela il y a classe pour boss la terre frais oui ma solo à la frais de l'école wana frais ne non bateau yo ba biso soko ke na ba division provinciale et enseignement ba moni déjà ndeni to komo bengisa bango pona toza ezaka pona wana to yebi ke biso to kofongola misu même na OCC to kofongola misu même na OCC to ba ko sala ba testation ya banalise ya bilo wa bolia na ba kiso yebi ke ba maladie musu to komi nango awe za pona consommation ya ba consommation lelo so otali par exemple ba produit cosmétique ba produit musu ezali mutu alinga tela mena suka tala ba kilomine komi alors biso to gobe to zapelo kwa to ba konza Kinshasa photo landela ngope produit ni nozo tekela bana Kinshasa po ba pakola produit ni nozo tekela bana Kinshasa so za maladie po amela produit ni nozo tekela bana Kinshasa po na kolia to za na misala ba kanisa yi gouverneur ezaka po ozu ba mbongo tena po sulukuta to eli kutu angote to kokota batna batu ba na nkoko so na bango tango to kokota na ba secteur na bango on va tout arranger parce que président de la République a son babilo na Kinshasa bat ba gérer Kinshasa ba gouverneur alors faut total la biso biloko ozole sa kinois biloko ozole sa musicien ozole sa journaliste ozole sa politicien ozole sa pasteur yo mo pe ozolia eza ya qualité ni eza ya lolenge ni biloko wana nyonso toza na musala makasi yango wana il faut ba accompagner biso na ko dénoncer so ba moni mabe ya ko dénoncer et en dehors de ça toza pe na phénomène munene oyo elalisi bato pongite phénomène kuluna toke malembe mwana mboka tuna yi makambo etali masanga ya makasi zododo ba komela ba cigarette likoso na kaleaki na banganda noa bat babomba malelo ba bomba masunti est-ce que siko eza faute ya batu wana ngana obezana faute ya batu wana eza na faute ya l'état okopane eza na faute ya l'état voilà yango na siko l'état siko oyo alelo aye alobi donc peut ça sous faute à l'état te l'état ne fois ça toujours ça la botika biso to sala OK ne ba beaucoup mais c'est oyo bo pesi bango mituka nanu pesa même pas un mois mituka na caché hôtel de ville ya ki alongoli caché wana azu plaque ateba kasi bino mo peka beaucoup mo kene na ba commune oyo eza kamia commune pesa na sala mariage oyo eza kamia commune pesa na ke kundela bato bino mo peka ba bourgmestre bazo sala bazo respecter mot d'ordre ya ba konzi na bango yo longola koteka wate pomboke za la propre bino mo ka tango mo ne sala mangina matete ube sala mangina na njili kwa commune njili boza na facilité bozo bokomo kokene même ba matolo na ba station atela miatia essence oh bourgmestre ya commune na biso lomba ngai voilà alors non oh ya makamba ba mituka moi je pense que yango wana onde omonaki to yebisi ba bourgmestre ke mbala oyo eza lokola ba mbala nyonso ti mbala oyo elekaki bandeko léger bazaki ba député te bandeko Molière bazaki ba nemane bazaki ba député te lelo bakoti bakomba député lelo bandai koloba biso siko to komi sa to bi bino ba bourgmestre mutalo bela biso soute ko zéro air moyen de transport ezaki te to pesi na ba bourgmestre na ba joint na bango mituka ngo pesa ba ketite za ba jeep 4x4 oyo kota partout musala oyo eza musala tango lobi ma Yesu masi esekili singai okoti na Bible mais yeba ke ngape na Bible na mozindo makasi parce que naza serviteur de Dieu
est-ce que oyebi ke mokomoko yesu akota ye place moko na ndako ya tata na ye bato baoteka biloko na asila ateyaki bango te oyo azali moto ya maloba asaki parabole te asaki nini yo oza na réponse nango voilà ntango jésus akotaki na église akuti désordre na église ateyaki te akuti désordre na église ye moto ya baparabole asaki parabole te akuti désordre na église ye moto akomultipliaka biloko akolia pa bato amultipliaki te mais asimbai bor moko ocomprendre mpona olakisa bato ke na ndako ya papa il faut ordre ezala na ndako ya papa donc ndako ya papa balabala ya leta batekaka biloko na kati te voilà okolobi makambo ya nzambe yango wana meme nzambe ye moko aza organise parce que soki azalaki na lolenge na yaki bonzambe akoki kosala mokili na jour moko mais asalaki yango na 6 jours ocomprendre or jour moko mpa nzambe eza 1000 ans ocomprendre jour moko mpa donc asalaki mokili pendant 6000 ans oyo akoki kosala pendant na seconde kaka po alobi donc yango tokokende malemale biso oza lokola kaka nde nzambe asalaki donc britanise betape te bozolobela batapage awa me bolobeli mpe makambo banzela te na bangaba babumbu baselembau makala bakiseso banzela eza te banzela oyo ezorevenir mpona biso yango tozosepela na tata mokonzi ya mboka aye mpona kosala application ya caisse ya péréquation ndeko eleger mpe aza na part na ye aza député eli ya kinshasa bango mutu baza na parlement wana ocomprendre mpona rétrocession babetaka sete babengisaka premier ministre aya wana voilà bafonds d'investissement public bango mutu bazana nous avions voté des sénateurs nous avions voté des députés gouvernement central nda atindaka yango banzela ezali toza na banzela misatu tertiaire secondaire na primaire banzela mosusu eza baattribution ya gouvernement central papa Eliezer aza député amutu ambanga mutu avova tomonaki elobi na lisango sikoyo lelo mpenza ake mpenza mpo abeta donc babeta basangana na papa molie baloba yo ministre yakawa est-ce que bafonds d'investissement public bopesi bango est-ce que rétrocession esalami ndenge akosalamela voilà donc responsabilité eza ya bato na bato je pense oui l'émission non ye c'est quoi nakota na biloko nakasi natake ça ne dépendait que de moi yoka parmi balwanga na yaki na ngona mutu la double dépendance ya gouvernement provincial et excess ngai selon nga ezaya que Kinshasa ezala ko dépendre pas seulement na député na assemblée provinciale ya Kinshasa ezala peine nationale en tant que capitale comme ça et kozala que ceux qui parce que dozali ko déplorer c'est parce que il n'y a pas eu une assemblée capable de secouer de contrôler comme il se doit. Alors, ce qui échappé kuna tokoti ko ben. Mais inquiétude nanga ezaka que nazoka monsieur le gouverneur intérimaire, même le gouverneur yemoko dio na bino wana bobandika kolela le. Mais bato ba uti ko bima oyo. Ma crainte famille politique moko. C'est ça. Et koya bakobenga ka bino babengi bino ale boya aw bovanda bobo mamoto eza bande kona bino basalaki. Et puis la sélection il y a gouvernement na bino je ne sais pas comment ça va se passer. Est-ce que beaucoup za la libre de choisir batou bazana même vision même philosophie na bino ou bien on va vous imposer les gens au bazana mentalité ya koyiba qui vont marcher en contre-courant na o bozali komona bakobandaka copier na suka na ngobolo bake. Voilà, c'est pas ce qu'on nous a imposé. C'est ça peut-être mon inquiétude. Moi je pense que même Bible comme les biso batomi baleso batamoli bayokani te batamola nzela moko te Bible pe comme les biso ke bao bachaka elika na bato bazwaka mbano te biso tie elika na bato te tie elika na Nzambe. C'est vrai yango mo pe makambo ya Nzambe comme les biso qui a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Yango tozo senga pa Nzambe temps oyo ezala temps ya restauration ya ville province ya Kinshasa. Makambo ndeko Eliezer alobi c'est vrai ngai mpe namonaki yango ntango na ngai naza depuis nauti na députation nationale namonaki yango boza na makanisi ya bien mpona bacommune na bino mais gouverneur ayamba ya bino te parce que boza na mopa na ye te boza na même mise sur le gouverneur te bokolongola ye te aza mpe na ntina na bino te badéputé nationaux mais biso politique na biso na mwana mboka mbaka je pense que eza badéputé nationaux eza badéputé provinciaux baza bagrands partenaires
il y a fonctionnement, il y a hôtel de ville. To bando kutanaka à chaque fois, to bando pesa na makanisi et puis ba porte na biso eza ko fungwama pona parlement zaka te place na koloba so otali nzembo mwana mboka wazekwa. So to le to appliquer que demande le peuple ya wazekwa. To ça on a besoin parlementaire parce que malamu to yoka ka nzembo wana pour interpeller abakonzi. Donc moi je pense que yango wana nazo lancer appel pour to bando chité na biso ba konzi pe to kitisi na ba modo do non se repesa na makambo etali tapage na makambo etali kotika mona na 18h te to kozong sa makambo ya kingabwa na makambo etali hygiène ba banda ko lokota to zape na ba makanisi ya kosala ba pompa ba tebele ba botami lelo ba ebe pompate pompe kozonga to kosala mamba hygiène koleka na ba wc kotia moi kisi po ete place to vendre za bien konga so na bongisi place na ngai yo pembe no bongisi place na yo te salité wana ko yela ngaka na dinga te yango to sengi na ba bourgmestre o to pesa ki mbela po na suivi po na fonctionnement ya o etali Kinshasa Bopeto ba kota en contact na ba leader d'opinion ba grand leader ba kota en contact na ba notable ba kota en contact na ba leader ya ba église na ba leader ya ba école ba kota en contact na bango à partir de nino ba ko bimisa makanisi parce que ba leader à cause la yemoko mais azo so na 100 personnes. Et voilà maman mibeko en tout cas biso soko landi yango te tala makanisi na biso ezaki boye basangana ba sous-estimer te lokwa biso tozoko s'associer na bango et ça la ainsi de suite tozali na période oyo ya ko sous-estimer mutu te biso bato nyonso baza na makanisi ya malamu tokosalela yango mpona bon fonctionnement pe développement ya province na biso ya Kinshasa oyo ezali miroir ya mboka pe na bongo tozo ba ko remercier pe ko féliciter papa Mokonzi tant nyonso tozo kutana na ba discours azolobela caisse à péréquation azolobela rétrocession azolobela développement voilà alors biso pe le quoi toza ba to développement to potaka wana mais le bourgmestre il faut collaborer même les policiers doivent collaborer parce que population azama umbuté d'ailleurs policiers mitinda na ezali ko batela na bato na biloko na bango alors soki mbela eye okoki na ope kobenga na mutu mais tout en koyebisa ye ke tia na mutu ole ko tsodine yango voilà oyo langage na biso bakinois ole ko beta ngo tsodi ole ko bomba o panza o tumba okoki na ope koyebisa mutu parce que so déjà so yebisi mutu mwana mai borno oyo pona boye na boye so iti to pesi o 4 jours longola on comprendre so boye siko na 5e jour à longolité wana ko mutu makasi et puis batu mususu pe ba garage ba comprendre biso ba véhicule abandonné to lo ba même na ba konja la police que ba bureau ebelé à la police ba transformer on a ba parking à mituka or réseau ko ba pe ko sala ba insécurité na ba embouteillage parce que ezo kanga ba espace yango te mise ba konja la police ba benga ba to na bango ba longola yango e ko créer pe misala ba papa wana oleka ba ke bolinga ka biso to kufa ba ko le biso na ba salle na bino bo créer pe ba parking ba to na ba ya so ko bina 1000 francs par jour sur les 30 000 tu payes la garotte, il y a 30 000 francs. Voilà, donc ça, biloko yo, to kenango, malé, mais parce que ton garage, il faut comprendre, si réellement, si baza organisé, ça va tout garage, ça a 20 ans, 30 ans. Ah bon, ça a mis tout à place ou wana, à son marabami tout cas, son million open d'ac. Mais à son les manas qui ne foutent à $100 pour acheter garage naïe. Pas monsieur son monde, azar grand mécanicien, azar un bon rebelle, mais azar n'a pas la tête. Car et le mola monter parce que ça le bateau que ça désorganisé ou mal organisé mais bateau pas à la organiser la voie publique kotia musala na yoti la voie publique kotia musala na yoti tigela biso bosoto wana to ya kolongola na biso ango parce que tozo bongama bosoto za na pe eza le quoi patron bosoto so kolongoli yango il faut que nous lukila ngo place pour kotia yango yango wana toza na ba investisseur ba partenaire bazoya ndeni to bana osala ba traitement ya ba déchets nyonso sino côté wana eza problème te yango na bana mboka vraiment bo accompagner biso Kinshasa Bopeto ezali Bopeto epai na yo pe Bopeto epai na ngai Bopeto epai na mboka pe Bopeto epai tozo sala pe Bopeto epai to vandi voilà un peu auto zali na motoro bana pesi bino merci ndeko eleze lokola kine te invité namoni bien ka akoma député mais nous va sur ma borne à niveau tigagati voilà négocier merci na ebi koza grand analyste na ba conseil na yo to ba porte union sortie de ville les arbres funga moza mutamayele
soki bato bavotaki yo batie yo confiance mpona changement. Alors changement yango il faut tosala yango biso nyonso ensemble mpo peuple esepela. Mpe bandeko ya journaliste, bandeko ya baanimatere ya émission na biso tokomi wapi. Merci beaucoup mpona biso baporte nyonso eza kofungama mbala nyonso bokoya communication na biso ezaki bonzambe te place oyo tolobi mabe bandeko bakokorige mpona bon fonctionnement ya mboka te bakino ya mbote na biso eserta ndenge mutu ya zamani ya banda oloba tika nzambe apambola biso, nzambe asunga mokonzi ya mboka, asunga ba-institution nyonso efonctionne bien mpe mwana mboka ngobila mbaka gentili. Voilà. Ok, boye nde ezalaka nayebi ke bato misi bakotuna na komona qualité ya honorable Eliezer Kambela. Lelo bomoni keno plateau na biso échange mpona nini moto oyo abandaki koyambela bino oyo lelo akomi vice gouverneur ya ville ya Kinshasa ezalaki mwana mboka Eliezer lokola ye mpe peuple premier déjà député national kote oyo mpe oyo azalaki invité na ye akomi lelo mokambi mpe ya ville ya Kinshasa yango bomoni keno dio wana esengeli ezala boye yango tokosenga mpe na vice gouverneur zali bazotala nde intelligence to mayele nde totala bacouleur te mais qualité ya moto soki bomoni ke ezaleli bozwa ye po asala mosala tofélicité parce que aza moko oyo invité ya tokomi wapi ndenge alobi keno baprof eza ouvert. Merci mwana. Merci. Merci.